na moni ke komo leka en plus mutango na aucune relation na ye o ngana o préserver que non na préserver relation pour on ne sait jamais pour na lobby donc mutango na lien mon côté eza na amitié eza na connaissance de vie boye na tika ko monete na vie nanga. Donc, so na yé lona s'adresser na individu wana parce que na ko permettre je dis bien je ne peux pas permettre à n'importe qui à l'éka aloba n'importe quoi n'importe comment na kombo nanga. Donc ezala mbala suka ezala vraiment mbala nazo s'adresser na Luti Makayabu moi si à Didier Makayabu. De quel droit yo ko se permettre au salino pe live na yo au bandi pe ko finga na kati na lino na yeba de quel droit Judith live ça je peux encore comprendre malgré que t'as pas droit mais je peux encore comprendre parce que biso ba congolais tous la tellement ba sendi donc yo au vanda na yo aux monopole il y a une marque quelconque ou comme ça ya yo donc mutu muso ako sombango te les msusu epesi yo droit apparemment marque na yo oyo créa ki mutu muso asombiango et puis ça qui yo droit peut-être aussi la Judith live o bando finga siko soki yo za na pom na Judith donc nga lokwa na za li passe ya Judith li passe na libanda lokwa na za juju a Judith donc so yo za na rando na Judith faut kotanga d'accord na nzimi c'est ma sœur j'assume mais keba na kombo na ngati Luti na kombo na ngai te oyoki donc bokan c'était pour na vanda kanie beaucoup mo na lokwa na azoba na bino na Paris awa mututu o amoni akofinga nga n'importe comment eza mbala suka oyoki na ibisao message o tindi ekomi oh non c'est autre koloba ce sont des bobards donc manque à faire vous allez loko au salati na comprendre que vous avez vraiment les loko au salati nga na place non ngena kota même pas kombo no te yo koti kombo na ngai na ba live no par rapport à quoi koti si kombo na nga na ba live nao naza na besoin na yeba e bandi na ndenge nini OK kota kombo na nga pe ozo se permettre de finga ngai na tout na bino nano na poser nos questions na tout na yo donc d'après yo na vie ce qui muto aza na mobile na ndaku te ndatula da seki mabala bala ebiki mabala nyonso na mona na mokilio yaka na 2% mabala mtesepelisanga 98% ya mabala ya ba congolais ça me donne même pas envie parce que moi je sais qu'est-ce qu'est un mariage je l'ai vécu na vanda na couple ebi qu'est-ce qu'est couple ni boyeko mabala ba photocopie et comme ka likamuke na mobile ta na mobile te so na mobile na ngafuna ça na exposer yo de bino bo sala ba couple monde ce qu'il y a ko pouvoir ka ba na vie nani yango komela nga te totika na baje oyo baje boti ko pesa nga ba conseil ya botika boti ko pesa nga ba conseil nga na fi de problème te na finga ka batu te ata muto salinga mabendenge nini bato bazona nga ba problème ba yebi o to liana bango sani moko to mela bango ba yebi combien na otanga ba komba bato ate ba yebi combien ba lukila ba problème na tikala ko répondre bango te non yebisa bango na posa osona na binote na oyo ka soni mais na moni komo bimisanga naïf et comment bimisanga zoba et comment bimisanga lokwa kizengi moko boé tellement ba yebi ke ya Lydia lobakate bon c'est détromper ah non ah non moi je me laisse pas faire sauf que je sais comment me respecter je me respecte parce que na botama na famille o ba edikanga na yebi ko respecter mutu na yebi ko respecter un être humain mais cela ne vous donne pas le droit de me traiter comme bon vous semble donc il faut arrêter. Donc Luti Makayabu attention ezambala suka kotanga sukombo na ba vidéo na oti kotanga te to na pays oyo mboka oyo ezala ba droit soki yo mesana ko sala ba live ofinga ka batu na kata ba live na yo e batu wana pe batika ka yo ngana za batu wana te ah non donc il faut que tu arrêtes arrêtez na kombo na nga na lingi te oyoki yo ndongo tano yebi vina ngate yo finga kake pona bala te to nini te libala ndezani yo kati basi nyoso bana bandaka mabala nde bana chance mabala ba mabala pata kunya bato ba souffrir na kata mabala je préfère être seul plutôt que mal accompagné donc faut que ngana ke no bala pona prouver yo moi si ndeti ngai nde na zabo epe na ngai nde na zabo na koza nga mobile ata kutu babio ko célibat chronique yango na koza nga mobile
boni boyeko so oza likambo ofinga te vanda nie soko oza na eloko ofinga te en tout cas vanda nie luti makayabu ezala mbala suka na kombo na ngai ezala mbala suka na okebisa yo na kombo na ngai na lingi suka oyoka te nazala ni connaissance na yo ni qui que ce soit envers yo yo soko okoma lelo bakoma koyo bato bakoma otanga kombo no mwa moki yo kati ezalaka ni mpo mobali na wana ndenge asala basapologie na ye ayo pata kundo kati yo oyebana mpona bongo yo oyebana soki ngai nasala mama d'amour te ngai mpe oyebana ngo mpe wapi kaka na sarcelle so ngai nasala mama d'amour te ntango na mama d'amour toyokani te baoyo misusu bakei bake kosala soi-disant mama d'amour na bango original bozala te ma na nzala ya mama d'amour oyo ngai na créaka boke kokota kuna par rapport à ça ndine ko komba fille moko luti moko boye ya na wa banda ko lingo kota mama d'amour époque nga na ndao linga kutu mutakota mama d'amour te bato be na Paris ba yinanga parce que na boya ka mutakota tango sikoto moni ke baninga musu bakebi bakesta la mama d'amour mususu c'est là ndebino ba individu mo boboki ko kota otanga kombo na nga na sina tema na oto sola boye otanga kombo na de quel droit et la mbala suka oyoki moi ça soni Moi ça soni yo, moi ça soni. Nga sona ki ndeko nombe na batamaka, osala bo soni na Paris. Okumisila nga libala wapi libala salité, libala wa salité, na préféré na vanda na vandi boy. Kina za monsa libala en même temps, na kina ko tromper mobile na nga na ba ex na ngai. Nga lije na ko sala ngote. Na sala ngota mukolo mote. OK okanisa batu ake sombelo ba chemise na vente versa c'est 2 jours après ba kangi muto batu fille de problème bo pesa mbongo ndako pa mosa musicien mo bo akoma ko interpréter banzima batu na Paris bo pesa mbongo yo na papa abana no lizarazu pose de la bino ndako mama ndako on peut simba to swanisa moi sa batu fille de problème ngana na problème na batu te na problème na batu te mais yo obeba na batu nyonso fille de problème yo na si ba plainte na ba porta ki yo ngana okende ko bakisa su mususu na kombo na ngai te eza mbala suka ete ba fi mususu yo bino na matete bokantani ya donc le quoi boza bana matete donc makasi nyoso ya edingwe ko bakatela bino ngo ndambu donc yo temi ba dipe ko beta ngai beta pe jiditi donc bana na yoko obadi obeta biso po silisi luti bana oyo boti bana ka oyo boti okwa kutu ko beta bango te Sikwa mama mibimba deti biso bo bando beti la biso na wapi. Yebisanga nanu. Wando beti la biso wapi mama mibimba deti biso bo. Obandi pe ko beto ba pe Lydia na jiti bo na ko beta bino. Oza pa ma Zaimer. Oza pa ma Zaimer. OK banini ke Judith opesa nga rendez-vous. Yo na jiti na bandi ko pesa muninga rendez-vous bitumba. Soni te na âge no ti lo bunda. Na 21e siècle makam to sa na bo mwana ya 20 ans passé, même 30 ans passé. Yo bunda ati lelo. Okante ni non ngali de na olonga makona ngana epe ti na Gare du Nord na yepe na bundi na yo okante bongo to ngai pe na ba Judith etokei so Judith meka kutu ko bakitokei na ngana linga te bitumbezala kaka to beta mande na munoko to beta na munoko na maloba na nzoto te na mutema na mabe wana na yoko ozala so pe ndoki oya osimba bo sali batu so eloni de toute façon au nom de Jésus sans effet ozana aucun droit sur biso oyoki soko do luka batu na moyo koki bango na buto koki te oyoki tellement soni na buto olinga ko luka batu na moyo yo moni ndezana réputation mutu basombango réputation ya mutu basombango okolumba sola nie na nzoto soko sokoli otie parfait sola nie wana elongwa mais réputation aussi ba baby Cécilie mais yo te mto yo baby sa réputation nanga yo loko moni ke yo oza nzambe nanga yo mto kelanga oyi ko ta dernière mon avis na ngai na ko laki so ke nzambe nga na sambelaka aza vivant oza la confondi na bino batu nyonso bozela ko mona nga na bala libala eza likambo à temps et en plus faut pas oublier c'est un contrat avant les signer faut bien réfléchir. Parce que ngaso ko bala na Paris besi na ala kate pona prouver bino ba individu ya ba jar o non na ko bala pona bongo te nga na ko bala ka jamais pona bongo na ko bala il faut nanu na se sentir naza heureuse na kati relation ono linga na s'engager il faut na mona ke muto na ko s'engager na ye aza na amour propre et sérieux envers mes enfants. Ah, c'est là que moi je veux m'engager. Mais si on écoute na mobile hasard mourir nanga,
mais li ba na ngati no ba na ete. Ah non. Ngana ba jarba maman na te. D'abord mes enfants. C'est les enfants d'abord. Naza obligé au pesa ba détail te ya vie nanga. Alors ba o ba yebinga, ba yebi. O ba yebi ki Lydia. Soka beza na kata libala na ozana kata libala. Boki na yebi sabino. Oke ko finga nga fi ya libabe. Na monde tozo yeba mambo lo bate Pona o fi ya libabe zani. D'après yo fi ya libabe zani. Yo nom to fi ya libabe ti. O fi ya libabe. Moi so alambisa mobali semul. O beta petolo nga mbai na nga ela nga semul kata sonité. Yo ndo za fi ya libabe. Foza kana ba jara mibali. En plus o finga yo ke finga ivos. O comparer mobali non na ivos. De quel droit yo ke ko finga ivos? De quel droit? O comparer ivos. Yo nebite yo est-ce que ivos le ozo finga? O yebi so azanani. En tout cas poto yebi ko sangisa batu poto yebi ko mélanger batu. Yo luti yo tan ivos za star azo beta na équipe nationale RDC. Ozaki na wap wana oteka ndiampul kuna na wenza matete. Wana oteka ndiampul unandimite wakata na télé pour lupango na bino za lupango za lupango batu ebele ba lupango famille wana muto lambi mo kopa fufu na ya sombi muto Thomson na dans la télévision parce que si on dans la télévision on a moi somme yo ba muto na ngana finga jamais oyoki boni boyeko ezambala suka oyoki na ebiso ezambala liboso ngana sala vidéo pour na sala live mingi bo mituna yeba finga kaya répondre à tes points nini je sais qu'est-ce que c'est une relation et puis bato basala nga live ba finga ndena abona zela ka deuxième tour Nandimite parce que bato ba yebiki to kola la mo ba yebiki na muta munna encore tina répondre bango te bango mo pesa ba vanda elekela bango mais ezala mbala suka na to kebisa yo okobeta mutu te bana na botama non na mona te ke fi moko bandi obeta muninga ni mwasi même mutu nga lemba so na niveau ni abandi ko bete pe tina suka silisi na ona mona te. Donc pour te dire ozana makasa obeta mutu te baloba to obunda mbala sima so za poso beta mutu so na poso bunda na mutu folo bake to kuta na to bunda koloba bongo to ki eza soni poza makasa obeta mutu te même mwana oyo boti oza makasa obeta eti okina ebiso mutu yo beta nani wana nga mbunza osoyoka mbunza moko boye banda yo botama mbunza ba beti ye pa tiki osoyoka nga koko na biso la kiza ngai so bunda na makasi okobeta makofi te Soyez minu kino komona pena musuni cher na etika yo na simotiki oyoki yo na monyo ebinga bien te bino bo se trompe ka bomona ngane longa ba malamu na za poser tellement juste nga sala ba vidéo aganga ka Judith ça na grâce wana ozo comprendre donc ngalo ko na za poser boko mona nga zoba na bino donc zoba na bino boko ko se permettre ça ba vidéo ko ça n'importe quoi rit eza mbala suka oyokinga soi-disant rite pour la louti normalement rite wana eba pese utati eza ambala suka na kombo na ngate soki osali ba vidéo na cette fois-ci comme ko tcha kombo na ngate et puis ato pesi rendez-vous na ya tendoki yo lina bunda no pose o tikila ngani bikila biki ke ko simba kutute po yo za mutu amisala ndengo za wana éclairage na ténèbres yo kana kate. Donc yo kita mubana muninga déjà que il faut ça monanga na Judith to lalana yango wana il faut ça dans zobako nde yo monela ka il faut wana akangi mubali na mwasi na na makangu na mwasi ba lalana avandi kaka na Judith boni boyeko so za likamba ofingo vandi nie o eza ba jakale o eza ki bo sono ba bisuba yo kutunde yo ngana loto mabemba le bele na mituna ngabi fio na vito kuta na teto mona ndenge nini na bando lota kana yeko comprendre olinga ko jeter nga ba sormo okoka to kuta na mopanga kota oti na suka eza mbala suka oyoki luti makayabu mwasa Didier Makayabu eza mbala suka na kebisio na kombo na ngai oyoki un peu du respect na muto à sa association ya Mama d'amour la fondatrice de Mama d'amour grâce na ngai la situation ne ningi saka Paris yo pe badulem so ba tang komono quelque part ba oyeba ke azara na Mama d'amour original mama présidente oyoki obanga mama fondatrice présidente to manquer nga respect
eza mbala suka rit e mbala suka oza mutu yo beta te oyoki oza na mutu ata moko te oyo ko beta po bana oyo bota na ndimi te oza makasi obeta ba na muneno ana ozala na en plus oloba ke na faux chéri ki faux chéri en bébé yo na moni otala nga na soni otala nga pena na soni ndoki muta misala lia ser Mélanie tanga oyesa sokota mama da mungam na boya muta misala batu bokola na bango na yebi bango bana matite na yebi bango ebele keba nana basakombi ya makambo na kolinga te na loba ngwa kolinga te na loba yo mutu olati na 17h awa oyo osala concurrence mamba bilamba jidi tanga ozala na poto yo na asi ozala na wapi ondoteka banyampule na wenza matete ondoteka nyampule parce que ozalaki moteki monene na banyampule ozoka tokumisa nzambe asali biso grâce toyeba poto tose mélanger alors mutu nyonso akomi omonaka aza na monopole ya kofinga mutu nde motema ne ezotinda ye na ngai te rit keba rit keba na yebisi yo nga na lobaka te na tumbula bato te mais so oluki nga en tout cas okomona ngai soko oluki nga okomona nga boya oloba na nga te moninga fingaki na oyo ofinga te oyo pe naza na droit ya koya osala direct awa j'ai le droit c'est aussi mon compte j'ai le droit. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.